La Ligue a voté. Nela alia mutema na ngase kufagili kwa biloko. Na bunda la pendande o muninga. Kasongo yeye. Mombali nanga. Kasongo mbona wewe. Songa libala. Oh yeye. Kasongo mbona wewe. Mbona wewe. Mombali nanga On a été à moins que Martin. Allo bapo Martin pas dire na bâché. Oh, à gauchette, à dribbleur. V. Na yebi ke bon à 5 ans les alliés politiques et diplomatiques. Na lobby Martin za gaucher. Ya mutuye loba mikuna to. Non na kati wana Martin pas ko beta bi béton. Ngai mi collègue kende âge pour ça na 69 ans na biso ba bantu na bandio ke na ngai. Na yebi pété so na ko 6 années oyo. Na yebi te so na obandane wana. Déjà avec 70 ans na makambutu ba choc ba politique oyo mutu na yo. Na desi na comportement ya kofo na mandefu asaka na ngame boma kaka. Omoni lelo ngamo na reconnaître que bayambinga na président de la République. Donc ça dit tout. Oyo mutu na yo bomelanga moto menga libanda ta na obima na obetaka abord ke yamba bango me yomo oyebi ke yana ngo mufu. Oh, ah ouais. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Nde commitera na tala boye batelemi. Na moment wana nde commitera ba se soumettre na Chilombo te. Non, na moment na ba se soumettre na Chilombo. Chez nous les Kassaïens, Chilombo signifie chef. OK. Donc oyo bango babelelaka bakutai nango sikoyo. Le chef entre légal debout, Epenge debout, Devos debout et le président élu. Le comité là, Lobinde, Oyo Kaka, Mama Bishop Emi Koutino, maximum de respect. Na moi si mon sali Nzambe, o alobara na Bishop bitumba ya Banzambe. Lobé Zalaki bitumba ya pouvoir. OK. Qui est le vrai président des Congolais et Congolais? Et Ebanaki Lobi. OK. Martin debout. Et président Bandimbote a commis naïe à serrer main à Yambani. Voilà. Oh, on a arrêté naki na intro yango wana de commis. Kishasa ebandaka na kitambo baninga ebandeko Kishasa ebandaka na leyote lela oyo kini ekoma monene obanina kisuko komi monga fulo suki na maluku na 60-65. Honorable Mabindi Kolobo, il est où? Wapi est mon aide? Ça c'est Fayoum. Madidi. Fayoum, Madidi. Nani a IDPS na force président assemblée nango? Nani a IDPS na force président sénat nango? Nani a IDPS na force l'ancien inspecteur ya finance nango? Nani a IDPS? Monsieur le président de la République, IDPS 37 ans, 6 ans ya Fachi, les alliés. Oyabilelo,
Moutamba tikala jamais cause la combattre IDPS. Mais ce qui m'a 19 millions c'est vrai régime à Tshisekedi. Mais l'habitant Bachari Moutamba, Batunion Sobalobay que Tshisekedi a joué, ministère de la justice a fait ça en opposition. Mais pour le détournement, Bakozwa Moutamba Bakole et pas Fachi. Ce que le Bongo Tala Guilé Zoba. Et bandi lelo. Qui Zoba Nanga et bandi lelo. Et bandi lelo te. Vous de l'IDPS mon parti. Deo Bizubu, Louchi, Espace Louba, je crois que pèlerinage n'y sera objectif n'y sera et ça n'a pas remplacer Kabouya. Kabouya aussi dans son fauteuil, vision à Eza avant jusqu'aux extrémités de la terre. Mais IDPS, si l'NZT, ndenge ba papa bakata ketikali muke soka tala espace abio so to ami balé to tindike koi nde place ba ok na IDPS siko. Mais au sein de l'IDPS ana bana oyo mama na biso akufa papa zui mwasi mususu mama wana yena bana ne mibale mais mutuka papa songa na bina démarrer papa bina kotutisa. Mais moi, na maman, ce qu'a démarré, papa Vandi suis. Ma kambuba combattant au vivre les lots. Napona senga biloko. Il faut mokili mobimbabaye bakena o senga. Et puis tant bako pianga, mokili mobimbabaye bakena moni place à senga qui ba pesier. Tosani. Et le bain n'angonde quoi Eliezer to la kaka. Mais to bate la fachi. Ndana sala marche na muto a commis président de la République. Azala na kilote couvre fait na basket Adidas. Na sala marche na ye. Mais bateau ba olia lelo. Les amis d'aujourd'hui au baye. Nomination comme au à niveau ya Pasteur Gili. Mais niveau ngo pesa mais poussa na batala yotala do. Au monique na dama ina ngate na dama apete. Parce que gila dama ali konda batute. Ajo Zanango lelo 36 ans avec tous les respects Mineta et ça Ajo Patrice Emery Lumumba atangisa makila na ye bana na ye ba monate mwasi na ya monate âge kuta ko même pas 36 ans puisque Patrice Emery né un certain 2 juillet 1925 assassiné du 7 janvier 61 donc abanda o kendende 6 juillet pas ko 36 ans. Aujourd'hui, héros d'Afrique. Monsieur le Mineta, 19 millions de dollars américains, c'est quoi? Na kenango na conditionnel, ce que c'est vrai. Baya nanga ya wenge na kalai bwingi balobaka 10 millions, c'est quoi? Bino nyoso ba détourner la République démocratique du Congo. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. Awa bozolia kambongo ya Congo. Chile Gelou, Q. 100 jours, Q. Bukangalonzo, Q. PDR 145 territoires, Q. Elokoboye, Q. Makambo Kalambambuji, Q. Elokoboye, Q. Mais bon, Kane Sabino. Ngana moi la deuxième république. Na otanga te po bandeko na bango basa. Boyebi batata oyo basomba kaba mapangwa minene na baipen na bambinza. Baninga na baboto la Mercedes a papa bango babimi na cité. Wana babiso ba citadin. Ha, ata moto na lupango ya lakate. Lelo talaba na ona na bapoto, peut-être babiso ba msuku tu malamu. Petu babiso ba misuso oyo oyo eliaka nango ata soso HD zwanga na makoloko oyo eliaka nango ata soso tala webine soso eliaka tata te mama te ngamoko donc soso mi bongiselaka tata te mama te ngamoko babiso lelo kutamso babiso bien oyo alanga bayilo kanto ayemba biso batata basila ko wa batika rien kende na Kingabwa bala soba concession morcelée
bana mama liboso 4 bakanga ya mama mibale bazwa mama misatu ye moko yaka na kingabo awa yaka na limete. Mais c'est 100 jours nana lobi na yo ke 100 jours ba congolais bazelaka ezwama te banda ko sombama na ba Versailles bana na yo ba ko vivaka vie ya bien koleka babiso tala tozali awa. Monsieur Chile Gelou oya lobi na bino bongo nani. Même monsieur le Mineta Constant Moutamba, s'il faut détourner na lira ba détourner à Congo 19 millions, c'est rien. Na espace est la République démocratique du Congo. Effectif ba militaire est à combien? Goma kaka. Goma. Goma. Ba yebise 22 000 hommes. Avant 22 000 hommes, le comité 22 000 bottines et banda au Kende. 22 000 tennis, weple, cordelette, béret, ration, enveloppe. Tunanga na yo, question na bato ba Olanda biso, tout ce temps, président Aya ko se rendre compte que baza même pas moitié, il y a 22 000, donc c'est-à-dire 11 000. Baza même en dessous, il y a 10 000, 8 000 hommes. Si compte des comités là, c'est 8 000, 14 000 bottines, banani balata yango, weple, cordelette, béret, tennis, t-shirt akati. Et bando kende wapi sanglé et bando kende wapi banani bando la tango le comité wana ya yo moko utolo bango les gens oublient vite ba congolais au biso ça et loko congolais ko ka ko sala te ya fandi ko jena ngomutu a olobi mabe mais yoso le kisa eluba a olobate a olobata le comité biso va na mboko. Il y a un professeur ya mayele oyo Congo la kayeti lelo août 2007 le conseiller Guillaume Samba Caputo na lobango awa il paraît le comité biso beto ala détenteur ba secret belé toyo kaka na ba famille ya bato babenga biso ba yebisaka biso. Ayamba téléphone, il y a un ancien président. Puisque il y a un monopole. Tango Ayambi, du coup, a vu le président rwandais. Oh, il y a le comité. To soutenir Tshisekedi na mboko yo. Na oloba yango, to soutenir Tshisekedi. Tel président Rwanda. Rwanda oyo eza mukie, Kinshasa mobimba 24 communes, aleki Rwanda mobimba. Mais le comité président de Rwanda a gagné la président de Congo. Superficie à Rwanda, 25 000 km² de comité. Mais bon, mon drapeau oyo IDPS. Et un faux drapeau na yebisi bino et bebisi batungunda awa. Drapeau oya lobaka mingi. O Congolais nyonso o azali banda mboka. Azonga Congo déjà est comme allemand de l'Afrique. Faux drapeau, il faut vraiment drapeau na to kundango. Faux drapeau et bébé seli batungunda. Bien là-bas. Chilombo talandenge obomi mboka. Là. Chilombo talandenge obomi mboka. Chilombo talandenge obomi mboka. C'est ça l'assemblée qui était au sol nanga te non c'est pas ça parce que yo le lo soko lobi onanga a trahir Kutubi Tumba Lumumba et bon Jean-Pierre Bemba trahir ça yana Jean-Pierre Bemba aussi a fait la rébellion il s'agit de banamboka ndi basala ka rébellion étranger za Bitumba misusu mais rébellion za mwana mboka o basala ka rébellion mingi utaka ba frustration et utaka ba revendication moko songolo pakala et cause là isa normal tout eza pe revendication ya mabe mais yango ndeti na bango na ba rébellion. C'est-à-dire Jean-Pierre Bemba lelo oyo Joseph Kabila sala ki ndenge nini era moni ba Bemba basiviki bande ko na biso bazaidi ngoma et les autres bande ko na biso ba Roger Lumbala sagesse auto salela ki à l'époque avec Joseph Kabila et ça qui faut benga bande ko nyoso to vando autour d'une table yango lelo Bemba sembo mati
Bemba lelo yo bozo kumisa ya zana Félix Tshisekedi. Il pas ça la rébellion. Est-ce qu'il avait trahi Lumumba? Rébellion mingi na lobi na yonde konanga na France au mona rébellion ti, na Allemagne ezati. Na États-Unis rébellion. Et simbate. Pourquoi? Parce qu'il y a bonne gouvernance. Avant bandako inananga nengozo inaewana. To lukana mbiso bato tozo geraka awa. To zala na bonne gouvernance ndeko sala ke bananga misu na fiti bakozala kate. Bonne gouvernance. Gestion de ressources et mboka sozo salama répartition de manière équitable et créer la frustration. Et ça na batuna kati RD soti le loko kisi 61 na zo salaire à l'état té. Afimaka yemoko match kwa tazoka bunde simbe. Soke simbi na no kutu peut-être à mon ata $100. Ata $100. Yambala moko toyoka ka payer ça na guerre toyoka ka payer père moko epsinga bi Owen. Naza papa ya 9 bana. Bana nga batangi pe ba université. Naza pe na ndako. Mais vie na nga mobimba. Natikala kozwa $1000 ya kashite. Natangisa bana na match kwa tata msumwa 10 monanaki, moi 100 monanaki quelque part, natangisi bana. On se comprendre. Mais lelo oyo na kati ya pays na biso, il y a des gens qui détournent bambongo na ba milliers à millions de dollars. Martin Fayulu azali susu malien ou sénégalais tozo giseli nationalité na congolaise alumwe keita diang azongi Martin Fayulu d'ailleurs c'est un Tshisekedi azarana makolo papa fait Tshisekedi azui donc il faut éviter des prises de position au boyebi ezali insulte humiliation et autres parce que la politique dans son évolution en tout cas il y a des choses qui se passent ces 5 dernières années au bisonio sotoga kondimate. Félix m'a donné $50,000 pour répéter ceci. J'ai été contacté par Honorable Mabindi Kolobor. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, Monsieur Pero Lowara doit multiplier ses caméras pour surveiller les mouvements de Mabindi Kolobor. L'heure est grave. Elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe Mombali nanga Oyoki elenge ya Congo.